Yanga le bini. Papier. Papier géant. Papier géant. Papier géant. Papier géant. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez sur votre chaîne Molakissi Télévision. C'est le votre Martissé Chamala, autrement dit Molakissi, le professeur de ses élèves. Il y a qu'un seul professeur, il n'y a pas de... Bienvenue sur votre émission Bolelo. Pourquoi Bolelo? Une émission à laquelle nous sommes conscients de ce que nous faisons. Nous sommes bel et bien en Afrique du Sud, précisément la ville de Witbank. Pour la ville de l'eau, vous allez inviter moi encore beaucoup découvrir ensemble. Qui est cet invité? Votre attention est au Bolungwa. Mais je serai plus ingrat de dire un grand merci à toute l'équipe forte et mobile de Bisso Télévision, derrière la caméra. Disons un grand merci à lui c'est qui King Mayork. Le bita il m'aura compliqué. Je dis un grand merci à notre chef MK001, Boss Lev, Maman Deborah. Un grand merci à notre sponsor, le B Hortense Père, avec le jeune boss Eric. El Ricardo Kafitz, on est ensemble toujours. Un grand merci à Trésor Ndjeba, ancêtre Mouté, ma maman Sandra Ndjeba, le même moral. Bato AVC, tu as un AVC, please. Pour inviter Boromona Lilo, na boy bomi kouffer Boromona. Alors, bomi lungola, bino moko. Pour nga mona attention, plus AVC. C'est pour ça, ici, inviter comme on dit, bomi plus sawana. C'est qui Chadra Kaza, même moral langa, a flashé d'abord, qui est notre invité. À qui je tourne et je dis bonjour, bonsoir. Bonjour. Pour vous présenter. Bonjour. Tout ça. Mr. Gala, good man. Azarani cool na mutunyos. Mr. Gala. Mr. Gala. Azarani cool na mutunyos. Azarani cool na mutunyos. Azarani mabina mutunyos. Êtes-vous sûr que la Pumalanga va cool na mutunyos? Ah, malanga. Mais tout ça peut moi la partie. Il y a battu mon suspect mon appel qui est au coachara. Nous sommes suspect au coachara. Pour on est raté. Zangaraté. On est raté. On a venu zangaraté. Mais on a good men, d'abord on va good. Oh, pour nous. On a Mr. Gala, good man. Tu es la résidence. Il y a Mr. Gala. Ah bon, moi nous sommes à la résidence de Mr. Gala. Yeah, tu sais. Mr. Gala, tu connais un message dans Kandabou. Tu es vite. Pour Kandabou, tu es. Pour moi, message Bombay. Pour yo yebi na luka forme la kisi na otala opena ba YouTube na zomona vraiment te msala vraiment eza kitoko makasi pour memeli biso vraiment une session moko ya kitoko ezala te na ko vraiment osala ingrate na eloko wana vraiment mezala te ezala te oui vraiment opesipe moi Witbank ville na biso vraiment moi un peu power pour mambo ezala raté ça m'a vraiment un peu de plaisir. Et mon vraiment qu'un invité qui est photo mon à la Lelo Sunday. Il est vraiment na miki. Moi un peu tout ça manger. Photo sur la paix. Tout est bon. Qu'est-ce qui se passe na fille à Witbank? N'engue nini. Bah j'aime presque belé. Bah j'aime presque belé. Vraiment bah ça les hommes on a tête. Déjà c'est ça moi les solo les impôts. Merci beaucoup Mr. Gala, le big good man. Voilà beaucoup qu'on kabongo good man. Mr. Gala. Mr. Gala tonto yeba. Yakati ya Witbank. Kotobe Witbank msale belé. Batu baye parce que avant tout fungwama Mr. Gala zanani. Entrepreneur, jeune moral à débrouillard, jeune courageux.
producteur, tout le monde va comprendre. Comme des fois, des gars parce que au début t'es artiste. C'est Mr. Gala, naza na ngai vraiment ra débrouiller. Naza na boulot mais na bundaka moi un peu ko ça ma business. Yo te kama bilamba moni na online. Mr. Gala focus na business na ye. Pour amona ke ba misala yango. Ezaka ko futa bandambo. Tout ça déjà à mikolo. Faut yo moko za na souci na ya vie na faut bunda. Ndina luka na ngai na se loani na fixer ba business na nga na teka na bilamba. On va chiller monsieur pas mikemke moko yebi wani ratarate ma ba coup de main. Mais yango nde ce que singa to vivre, yango mon invité qui a chez moi. Tout partager pour les amours Sunday. C'est ça vraiment. Merci beaucoup. Ah, c'est quoi toujours côté la masole à Boutibank pour qui moko qui est Mr. Goodman de Gala. Mr. Goodman de Gala. Là par vanaya na meka ko sala banquette pour babi journaliste avec autour na mutu to le bas pour avoir précision. Mutuana aventurier to bana na point wala. Avant que na deuxième point. Abi Mr. Gala Goodman même si babi ki Galaxy wana c'est un aventurier. Parce que tant ko ka bandi ko ba congolais. On combat en aventurier, ça l'a ramené. Mais vraiment, ma vie n'a pas vraiment été mourante. C'est qui ça n'a vraiment, sauf que on attend photo seka. On a ce qui ça n'a pas. Mais ils ont dit que nous aventuriers. Pour aventurier, au moins on est dans misala. Au moins on a rose attend la mbé tout est. A rose a bien été. A rose a un peu bizarre pour aventurier et partager n'a marque tout. Vous comprenez? Vous avez mal organisé. Ils comprennent. Mais si longtemps on a bien organisé, un peu tout débrouillé. C'est que d'après toi, est-ce que nous avons aventurier en haut? Nous avons bien noté, même sur notre côté, pour nous débrouiller la salle, nous avons vu na bundaka. Puis si on a payé, parce que moi, on a tiré mon moto. Pour le bien d'âme. Le bien d'âme. Mais là, quand tu as venu, tu as vu bien. Mr. Goodman, marié, célibataire, toi engagé. Et maintenant, là, vraiment, nous avons vraiment nos célibataires, mais nous avons une copine. Congolaise? Ah non, sud-africaine. Pour aller au Kini, congolaise, sud-africaine. Tu es banane, pour l'école, on a eu un mot vraiment. Et puis, baza pe na mbogo yo. Ba Congolais baza to tanga ba kombo te mais ba Congolais baza. Pe pe no kimi ko nga OK pa ba na mboka. Ah te presque ba raison na ngai. Na ko na ngaba ba Congolais te. Na ko lo ba te ke MC na ignorer ba ser ou bien comment auto na posa na no baza. Mais ce qu'on attend au ngane na de vuya boy. Alimina za na sud-africain pour to partager ma masolo mususu en world. OK. Pour na Congo to zonga masolo mo besenga. Faut fixer un endroit bah MK, faut bunda. Vous aurez un bon temps à boss MK boss Ricardo. Vous aurez un bon. Faut fixer mon endroit bah on peut se go engager. OK. Ils ont bon à pondre la bande. Na boye comme yo. Qui boye likabi na ba kuna ba kufaki. Faut sinda boye ce que je dis ça. Quand mbongo kaka ya online na bilamba ou moi body. Liba M quand diminuer l'engagement on a likaya bozate yo pondu likaya bo lidesu boyo yebisanga pour fixer kia yeba ki ke fona sala bom sur le roi si longtemps ngana na comme na point sur na ti bon ba charge de na la ngana sud-africain il m'a rien royoka ya te so mamu tuko na sala boy to sala boy o mona ke mamu no se ke no e ke na normal na zamo l'espagne na bango mais jour na mona ke na moni ke na kokisi mamu na ngai ndeka na lobi na pesi exemple bandiko na nga ba MK bango tout ba gloire banane presque na pesi exemple na bango po bango pe ba komena ba point sang OK ba luki ba bengisi congolais ba vandi yango moni ba zapera à l'aise na ba foyer na ba lim sanga ipo nga mona tunaka ngap na ni atakala nga ko passa qui passe ce que nous qui ba congolais mais comme on peut tendre de rara ino congolais me pas pour tenter pendant des gars là il est pendant bo qui ma bango mais pendant pas Istanbul pendant bo il est pendant comme là te baza kutu vraiment presque belé parce que ya baza vraiment belé mais na otanga ba kombo te ba msupe zape ba les passer ba msupe to ça les zape en coco OK pour moi ba bala bati ko kufa yo mo yebi so kompone yo tanga mais ba masolo msupe za ya kati ba ngomo pe ba banye ko kufa banye ko kufa banila
c'est ma bala tu peux me c'est quoi oh dans ce que pour n'y a pas bala ya ma bala oyo même si ba juillet né un film maboko na nga babali oh vous comprenez les que ba yoka oh da yo zé ma bala te ba on est bazar ah ba on est ce que bazar OK ah ya just da de gala ba ya après wana na zo na décision vraiment na mo tsa ba l'aise na zo ba nga bandeko boni yo même ce que les on peut na parler trop mais là ce que ça m'a tout partager pardon ba no em ka ka bi ni moi je me rappelle bien que ça parlait au Melika pour les camarades ah tu vas pas good man tika oui ko ya caméra télévision regarder c'est là ma good man extra tu as romela au Melika bi ya ba wa ineza na ngona na bo Melina akuya na robi misape amoni pe ba wa ineza na ngona abiba kepe oh azana pas l'aise mon pas équipe tali pe mitaka la bonne santé ah nazaki mandefu de gala madame ko le pone ko service la caméra et puis ta caméra ya te kingo ni miango ba kongolise ba ni ko na ngai OK mais na nga po na nga zo bonga base OK yeah po na ngai na minute on OK yeah mais les gars c'est quand tout que c'est moni le moto peut aller à na retrouver ya des gars là mais na ninga mokili kuna to mona des gars là qu'est-ce que plus que Galaxy aki mara moi trop au kimba congolisme mais milipe congolisme mon a peut-être trop tard raison les amis ah non raison non moi presque pour moi on va prendre un peu nos yeux même sur ah pour moi vraiment nous comme bombaté bah si vous m'allez moi va problème je peux na joie qui vers bandeko OK bandeko me suspect na rôle baté vraiment que comment appeler à faux tout côté en musindo OK mais comment aller sur la gala pour moi na fongola bilan vraiment que ya l'intime que faut qu'on ta shop OK là na yé tant que Mr Gal habiter ya faut qu'on ta shop faut qu'on ta markam ya faut ça clean ya faut ça la rabo écrit na pesi mais on a un système raba pour la mise à page bango ka izaka ke abeti libanga a continuer par la phase ya business que tu est qu'on a harmonique aussi peu mon kelenge boule au sommet lamba ba pe ba boka ngape na Congo Mr Gala si chiro de London ba bazoka mondeni yo baba on a des missions au second bon pour la nini tout ça ngaja ki ne loko biso to ndeko luka ndele lo vraiment na sepeli ko mitio lisusu vraiment molakisi et ça n'a même peu bien kokima moi na kima bande côté mais to pesa na moi ba respect na ndenge mo robo OK pour moi ba comme na biso kenda fo o galati wana soka ngamina ya panta mabala o galati wana o mona siko ba mo zo sko ba façon mo roboye ata so o solo na moi si amuna ga lokola akolinga yo akosanza no ma galasane na idée wana ta o zo ga se OK l'essence ya avancer o yo be o bat bazolo bona essence ya bongo OK so ngana focus na ngana ba futu me bango ba yeba ba sida futu so on va ka saka so ga saka ngamna mo si ga sa parce que dans une histoire nyoka atanyoka kufi ba na ba mama c'était o na mo na ntuna mo tala mo molakisia biso na biso ngana o tala ngo fa na ta ujo na pona bino merci za wana na Simon na somo moni ya ngo na somo pona tala bilo na bino merci vraiment so on va pona support bino pour tala boss MK Habité Galaxy yo la famille pour support biso et ça la bien on avait un jour on avait un côté tapé dans ma solo moi là quartier peut trouver la bino ils a bien forcé to ya on a photo support c'est ata o rozala to partager mais na baquette na sala ki on demande bakna tu na bino question pour battre bala na bayoka aboza mbongo ngosoma mutuka donc na concert ya mission morobo ya Congo bambi mbongo na des ordres après mbongo ko moli yo boko mbongo mutuka bibite po wala ndaka ngaina ngabona na matin ko landela po avana ya pena na plein ma précision et bien comme obanga ki gala gizo tino ke question na tete muto tino question bataka ko mote na tuni question yango c'est de son sika ndenge ni mbongo mutuka kenera boye te dossier wana ngana za mwa mutu mo konia biso to bokisa tamo ba blaze kutu ba yamba kitoko pa ba déplique na Congo la relation na biso ange de la presse ba yeba na ba YouTube wana la relation na ngai galasa taki mutu moko na linga yibatu ndé otinda ba bilamba po ba boka ngai ba presque belé so orchestre ya héritier na mutu ya wata aya le seul mutu le premier personne o alongwa na ndati jubo a côté na concert na bambi wata pe aleli zate ke baba mo mse ba mo ngamike so ko na ko sepeli sape amola kisina na ngana muke mais na sepeli ba mission le carabien ata mo 200 mois sambal ce ko congolais pour na ngamo ngo ce que belé pour c'est on ba qui fermé amona ke
200 on a passé. Parce que pas biso on a le roi d'être déjà na vision. Ah, les musiciens na biso good man. Faut na yana bamba. Faut wata sentir. Faut wata sentir. Wata batali ya bois qui peut mutu na ye, tu peux ba photo. Just c'est ça pour ça non vie. Mais maman monsieur so to ari pe to l'accepter ka bango to ba guerrier. Bon ba betelo pe li solo ta soma motonde. Soko si la masomba pe moto. Voilà, c'est bien moi Goldberg de YouTube, un contre tous, frappe n'allez, frappe n'a retour. Bino moko bozo mona abi place nazali awa, nazana West Bank, na Pumalanga awa na kati ya Afrique du Sud. Awa ezali Auto Hortense. Auto Hortense, bientôt ezo quitte la biso na ville ya Kinshasa, bokomona yango na Kimpwanza, na Nchili, na Changu, partout bazo sopengo mokili mobimba. Tika na yebisa bino, tozali na ba monteur ya mituka nyonso oyo kozala nango posa awa na Auto Hortense. Auto Hortense, tika na yebisa yo ba secret sebele. Bino bato ba pièce na bino mutuka ekufi ozala problème. Tozali pe awa na be spécialiste oyo basalaka nyonso oyo yo ekobeba okozala jamais déçu. Moi c'est Goldberg de YouTube. Merci na les boss El Ricardo Kandonga pour na musala kitoko. Tozo c'est la open na ville à Kinshasa. Pour na ba monter, tozo c'est la yo. Pour na ba pièce de rechange nyonso. Auto Hortense quitter la biso pe na Kinshasa. Awa tozo na Clifontaine na Witbank na Afrique du Sud. Oya côté le mela Auto Hortense. Oya côté le mela El Eric Kandonga façon na ko papola ye akolapa. Liché des abina kata mutro koloko. Auto Hortense frappe na le frappe na retour. Balobe silité et ça lisusu na dibaboma babina Congo na A5 na dibaboma bomona Auto Hortense baba monteur à bien babina Nchini babina Kingasani babina Maluku apazani ezoya pe wana soko za na posa na biso numéro ya wana Auto Hortense frappe na le frappe na retour. Ouais, kasi yango na kasi molakisi l'idée. Ah, kasi fa ba ibisa yo pe bon asoma motonde. Mbongo no se sili mais nde na somba moto. OK. Omona ngo siko yango ya trop lobate. Vous avez blora miché ba mbongo da to simba yango. Mais ça il faut repérer un peu s'amuser eza life. Ezaka to zo bomba suka na ngoto yoka pe jeune mobe ba chel pe ba liembongo na ebité a moi li solo na pe akala na ebité moi pe Witbank ba yebi mutongo la to ba liembo ba tia ba liembo 40,000 na mapumbu shem ebisanga mais ngai kutuki mona ni obambia tambe kuna yo jeli sango pe suke moto pe ke za pe wana pe boyebo ko tope na tekelo na boyebo ko tope na bulu bivana na kenda no ga piken pe na sombi mo masanga na nga na zone. OK. So bango ke na deliver ba biso so na tena boya na bi bat bon zo poto ngona de bat bazolela ata kwa na mbembela mama solo wana alela fo na koma po apinga alela vraiment Mr Galako eta moto na teke l'autre ya mais ngana bi rien ngai za la ba tout parce que ba betela ngoli solo mona ngosko mulaki ayo kam na habité Mr Gala Goodman est-ce que on peut permettre une question avant de ngona. Tout ça, ça plateau. Merci beaucoup. Nous sommes bel et bien à la résidence de Mr Gala. Je dis un grand merci à Cédric Impali, le maître de Jésus depuis Canada. Grand frère propre. Dans le bis pension, la bis bon la raka MK Bitu Salon de moment la C na Hortense Père avec le jeune boss El Ricardo Kafuti. Et bah toi toujours ensemble. Président Trésor Nzeba. Bah bien ça battait en bar c'est équipé ton ngeni. C'est qui battait en bar c'est équipé donc Mr Gala.
place moko totambolaka na bakomiti congolais batangela bakombo boza na bamine moko boza batanga bakombo na tota bakola bango ta Mr Gala babi boza modi ipiango vi na bino dans vi na bino za boui boza modi po bomoni mitakala ba mama fort deuxième question na tuni répondre ba pour aller au kimi ba congolais pour bokina bino olingaka ba mama au meli bosali ba babi kutu samedi dimanche za palette kina no ko duma me ko duma na ba mama on a ma sola quartier pour nga pena esika ba pour quartier otobeki ba tonga fort so ko tango ba tuboke ba ndebe ba congolais babi ko sali ba bi ko bima trop na ba mère tebiti pour na bi de mo o de bo ba ne pour ndenge ba congolais ba le ba pour na bi te ngande c'est vraiment pour ngai la mana mama na zwara vraiment ndenge na zakane na ba girlfriend oke ya ajina OK so ba to ming babanga Mr Gala pourquoi pour bakamera ndeni ni jeune ngora depuis ndeni ni rose clean ndeni na rose te robotite ndeni na hoti troté sur omoni kaka osa pombo ce que les gars rappelé ta mauvais batou mususu au moins mutu mususu sala ma rose à pop le roi galaxy vraiment bon ça yo mo po yebi bina la sala abeta ka pe boite que l'autre passion ibo ban ça peut mais on a fait gasi ba weekend tozana ban ça ba bota mate il mo solo liya osa pombo mais au moins le Mr Gala mais j'en en a musique au moins pour faire un peu boka tu es les que la rabango ba ba te façon à ça la nini ya moi je vais remettre ce qu'on va profiter biso pour na ba est-ce que là yo kutinga la main mbeti yango ni ça vite au moins yango siko ouais ba mère ya wazara bata quartier de balo ça no li sola quartier quand on est na tala bino biso na biso na tuna question o putango to la biso na biso bande ko na o so mi ko na wifi tango mona histoire wana conseil no repesta bande ko na to le kamno o le bana o zo mona na sola quartier te nga conseil kana repesta ba ya bazara concentré na boulot pour pas avancer faut beau focus boulot zara atira ko play faut respecter taille genre ndo zo ngora boulot ke ba biso ke 10 heures yo kota na STS faut kota to ba bi 6 heures yo ça paxel la tête que l'autre faut kende c'est obligé c'est que boulot ba c'est ça mo ba black lelo yo zo ngote tala ba te bele to ba ba poto to mo na ba po na mamra e mo yo mona akombo so ba beka c'est mon parole le pela mikilia otena le la peto comme le HP nani Mallorca non mon et moi il est non mon que moi ça va on se bon azota fort yende siko yo mais kitoko c'est concentré kaka a focus makambo mo pe bien pe roland ça c'est ça ma conseil européen ça bango na ba respecter ngonga ba respecter ba président na bango ba respecter chef na bango yango mona siko oko avancer boso te ogel boso shit m'a rappelé merci beaucoup l'artiste j'espère beaucoup conseil à Goodman Mr Egal a envie donc boto sangonga boto sa timing boto sa ba chef na bino boto sa ozo de la groupe pour ngone musala pour boto sangote donc leur gay recette de la fuite donc nous vous signalons que toza awa na bolelo nazana Mr Gala c'est que ba bibilo bokempo ko ba fuite pour kuna ba fuite bo bala rater bilo biki bokimi dépense pour ba congolais ngo balaye facture goya dot prédot mariage ndango kimi sabine ba congolais te ba biso pena pona ngaya monsieur ça tout le monde pour tout tanga déjà ba combo ba o peut déjà ba s'engager na ba mo bla pona nga vraiment nga zo ba mona ba sia na minute pour parce que na hôtel puis ba budget na OK na yebi charge ça na congolais il y a pas congolais et les qui a batterie te charge ya congolais pour te outer dana kinto zana banki to yebi bango oya vivana bango kuna te c'est que to yene ao c'est que le roi dana vivana bango na yebi bango attention ya ba changer na bango d'abord même bon na yebi ça ngai ngamo no oncle na ngai to zo mo si congolais ba ya mais moi ça zo ka boulot ya no foot la chez moi bango ba koma bon moi ça congolais bango pena ba koma bon mobali mbongo soki mona na te ya so mbongo emona na te mage moi si bina mo sala mbongo na bina yo po mona ngo ti yo mobali no limba toka d'abord on est ba foot na biso ba congolais ebele ba Tanzania ya ebele bango mo pe ba miyebi ya ebele pe na biloko mo so otali mona ka moi 3000 ko to zo ka moi 2000 ka moi 5000 wani kanzi fo
selon talaka na ko ngana ko iko ya tina ba shit one take Mr. Gala Goodman na ko lukana yale na koki na salimba mo oya licencié oya ngaya posa motema mais na minute vraiment nana na sud-africaine na zabna na ba da ile kimisa ba congolais dépense bango ko tutobi ba dépense bango ko za ngwa mikie mais ba comportement da comportement yeah da oboyi pe ozo chéri no boy lobi pe boy kingi mayo kale la mo asi bango na bisayo soyika kia combien de fois tout le monde il y a des gens au bande ko sala pe ba leli biso pe ba sœur ba misupe na pe na ba kombo na bango vraiment ko ale ka bona hotel kinga ndo ale ka bo misa kala kambola ka mais yo mona ngati bona ni yo mondi ya pona ka moi jeune wana lelo mkanda vanisi sala bongo a refait to asa ko le kana wana tsoka mama nzaka 2 fois 3 fois kasa to le ka boto ba yemona konat kasa ki mateka pardon oh ba sena so waki na mateka bongo soka ba ki surtout so le loka hote ole moi 5000 to moi 50000 ka ya pambo na loto ba ebika ke misaka po batunya so ba comme na ba na loto ba mo na pas to to mo landa moi ça mette tu donnes ta bébé bébé bango makasi na biso ba mama nyoso na yebisa yo ish ba sili sina ngai mama ngalumbongo na ba fond yanga le fossili na biso fo vidéo namba kaka ye kaka namba shem oh boss mka kuta tele na yo kota shot na mamba ba namba pona ofuta mbongo sala na mi bimeli yana sepela na boss Ricardo aboya ba jana a constater na ba monteur na pona ba mambo po ba namba ezo lia ba mamba fo ezo sila shem mama kangisu ka setera na zimelo ta ndako ba mibala ngomna to va na bango bena o pardon mi kala ngata namba mora bosse abenga mbale bonus namba e koma kaka papa la mungi na combien otena la mungi na 10 bongo yo pe mama kuno la mungi na combien na mungi ko bonus ngo ya 40 ko 30 oso ko bonus to vie penare yebisanga ba congolais mais nga jamais na over na sud africa de vandi bo la mungi na combien ye kaka mbamo ezo kota to ko sala boye Mr. Gala tondisa fu jona ye wana ke wana tondisi fruit moni glace ko tuko za mala mo ba te mala moko eza mama sangana ye ba aluta namba la ye so ye samba mo papa lo ba ke papa lo mungi santa bien mais bango santé wana elongo omo harmonie sur ya bolingo eza kana ngo suste omo ka papa Feli o la mungi na combien même si on a moqué bébé mon cher même ce souci merci beaucoup là c'était Goodman Mr. Gala tozali tozana bino muto ya ki apesi ba idéologie to ko ta shop oui Mr. Prince est ma bête mais nous m'a fait signer pe côté studio côté marka mais le gars ba Mr. Prince ba pep abilo moko toi ta transfert côté ta jobour ça moi bien Mr. Gala bobeta ki ngomba na beta ya bido kara te yozongela bobi ke ema pe kombara bala basi ba komo lika manteka pona prestige siko bande kona basi wana conseil ni no pesa bango pour que balika ka manteka tina prestige banjela mara boye ba komo mitixa bango moko poto pombo panda passe ça siko conseil pesa ni bande kona basi batika banjela la kwa ko mitixa bango moko tala donc moi simba nzoto comme na ngoi woso n'était Goodman take Goodman ko sina pesa bande ko na basi ngama conseil pinanga na pesa bande ko na basi balongo la complexe okay omoni na vie ngape na batana yo ko mona gala sali le roi 5000 ozo envier na osaka na ngana mais na otso pour bosola na za de buya oyati sola ngana zule royi ngabe foka sakana vraiment tu yango me baser na biso ba mi kolanda moi trafic moya ya paiement car bébé moi nini apesa ko moi lift o paniquer na ko momona susu mo la kiso za no rien nanda pa ebika ka asona leki na ngakuna ba osala ba ngama nzaka sona leki ba osala ngasuki mais papa ndawe komaka ka yekende kaka sala zonga bateli donc on sait la personne de on a pas cool down ba batela ba foyer na bango bazaka na ba papa na bango lo biza ya nzambe batika via sur bloka mikemiki autant que ndeko na bango Goodman bazala vraiment à l'aise na foyer
baza pe paniqué te na biloko ya mikie mbongo ya moto eza ye apesa yango nyonso tota na poche no 9 siko eteke mobile siko po babi apa banoko babeta bandeko basi bindi fort atanga na kombo ezolo bamba siko konsani opesa banoko oyo pe bazo de trop bandeko na basi oui azana na mwasi africain na yete congolais na ye mais yazo kende 3 4 pe ebike wana mwasa good man ya galaxy mais ya beti bindi et puis abeti na bindi nanko konsani opesa bandeko na biso mibale ba congolais obasa ba axe te bandeko na biso po mutu na mutu po congolais na mona eta lobaki abimi to tike na mbeto abimi lobiki na fouter jamais non congolais lobaka na lina boma mais on pas moi ça la rien ozo comprendre yango lo ma sola mbeto na ebite fo lobozo a caméra no fo ficha kuna boye bagena na ganyaki na polaki po congolais na polaki te mikolo bankuro ko singa bandoko fort kasi yango ape ko détruire pe ba congolais comment détruire mibali mona bango moko bayebi babasa ba mama yebi ça pe na bakuzu père kuna mito ko kanini na route cité pour la confiance na nkoro mais ataki confiance mais père a foutu ni kaka ils ont compris c'est que ça non aussi na yo moko non nzoto za no bokolongo no pourquoi ba biso yango wala tabe mo to sa ba pas ko nzoto na biso ok donc beaucoup ndete popo ebi ke na bayaka mo nzoto pe boujaka mutu tu yo yemi on se comprend faut traiter un nzoto donc ma banzeto to moni donc et sur nzoto te ya mo nanga na banzete koko sana te po kufa so bola na mistagala o benga na mobile no pour ye non c'est comme ça gala encore te banzete te jamais nga o sel blogo na te ok nga na o sel ndeke bokolongo no entretenir nzoto na kitoko yango mona ke ba sud africaine vraiment que ba lela mistagala pour parce que na pesa bango moi bilenga vale ba mangala noya mais bozela ngai noya mais la pesi bino tout vraiment ba mbote boza na l'aise na ba foyer na bino lokola boss mkanda tikala na mama Deborah na mama Deborah c'est pe la rappeler na maître Kosi na Mimi Sekai non c'est pe la peine na gloire na momi na ye talaka wana papa le pont vraiment ça la ngama ba plaisir mutu na mape gatuzo na c'est pe la rappeler azona efoto azaka na mangala ozomona ke batwe ba wasa monsieur pa utine pe na mangala makene na foto monsieur pa bande pe na foto na mangala omona eza na poso ya mutu na milingeli wa mona ke bolingo pe akongolize l'équipe mais c'est ça azo biso baba akota na pale babu mali bala ye mo azo ba biloko akenda cher ozomona ka mangala ti master so moni vidéo aflikate attention à siliki de salaki o comprendre yemo ebi ke ba action na salaki yango na femme na ngope na TV ba o bazo sala o so comprendre yango na vraiment lelo na mbe mo ba mista na ngaba za libanda masala nga mena na kati ya grill yemu ta kangoris na rolo ba ya trotter masala nga pe Yannick ba masala nga pe ba Jiromba ya artiste masala nga grâce ka Mambalo je comprends wana ba sentir ba o ngai ba masala nga ba Alex ba masala nga ba Diepopo je comprends les akuti ya mingo lobela te ba boss bien ba kanga ba Dieu du fouet ba fisa biso pe ba parti pris to sala to so ba mbongo ba série wana pena ba merci beaucoup na bango c'est pe la rappel na frère na Zulu boya inspecteur ya wala mais inspecteur vraiment c'est pe la ramener toujours au monde na ka melarane ka pe à l'aise ya olela te sans couteau au monde vraiment était ça c'est pe la rappel na frère na ngabna mbelimbela ta malgré ça ra siko betela pi mutu ne tout te mais na leli ata na TV mais faut ata moi tout mutu na et comme o mutu na ye faut ya ka moi tout et ça la bien Dali doit mettre la radio leader production ya makasi manager pena o mutu na yo faut mna totana ka mama boko na leli pie mutu na ngai su ya niki na lelaka mais na pesi su mbote pour na girlfriend na ngai Prudence mobile ine vraiment dakangi masolo ya Mr Gala wana ebi ke mutu zo lela baningo bazali banda masala ngai zido na katoris ya na leli vraiment ya bino nyoso bagoda motemo na bino tu ba salam et ça nga ma ba plaisir na pesi ma tout le monde ya batu o ya ngai ba kese ba leader na pesi bino ba mote ba diglo wana na ma ba sensible na o to koma be mona bango kande zalaka ba masa na ngai Yves to lo ba trote ba mote belé ba rabi ba Jesse
c'est vraiment bien, vraiment ça me fait plaisir. Masalanga Hervé H King na kata Cameroun na Canada ma solo ah. Si le loi s'appelle gay na kata Cameroun. Et puis c'est ma bambote belé ma good man pour na bango. Et puis c'est mbote na famille na ngai, petit cher Lisa, Merveille, Filonzongo, maman Nindenga, papa Ale Mokonzi, colonel, my father. Na suki na ngawana vraiment molakisi, ba thank you vraiment. Merci beaucoup, nous vous remercions, Mr. Gala Goodman. De ma part, je dis un grand merci. Hein? Na MK001 Boss Live, Maman Deborah, Babi, un grand merci derrière la caméra. King Mayork, on est toujours ensemble. Un grand merci à El Ricardo Kafuti, Hortense Expert, toujours même moral. Na pe simbo na ba maître tout bazana biso awa na résidence donc aba makile donc tozana ba maître donc maître BM je te salue babi toujours ensemble les mêmes moral tozana bino un grand merci na ba tout ba linga biso ba linga biso te tozana bino même moral. Merci beaucoup na Mr. Gazine biso na la résidence donc ensemble retrouvons-nous à la prochaine donc on est avec vous. Bye bye.